Mbote mingi batata mama oyo mesana kolanda magazine na bino oyo njile tumba oyo pesa magana mwana ya suka ya bajika nyoso Serge Bolo. Asbel Mazumbu e komi suna bosala bolamu na bango ya kolongola salite pe bosoto na quartier na bango quartier 7 B7. Baluke na quartier 7 salite za la soute ba telemi ya kolongola bango. Et ça est esengo na Richard Luemba Madongo Zulu Dieto Maria la reine Ngambote Mosi ya Pembe pourquoi pas sorti Tom Molali Santiago. Bolanda élément oyo à suivre. Suivez cet élément. Oui, les pionniers de B7 Dieto Maria Makambabouy ezalaka te na njili mais ekomi avec Bana Mazumbu. Bango moko badosala musana bango bénévolence akutu bazwa prime to action moko ya maboko ya l'état mais bango ba osala yango. To sengi na batu nso bandaka bango bandaka njile tumba bana poto surtout to Moladi Santiago bienvenue vangasele botala ba jeune oyo ba kosala musala bango kitoko na quartier bango quartier 7. Bino ba bokenda bozwa pe 1 franc 2 francs botinde la bango basumata ba gants et salaka bien Madongo Zulu béton na béton Dieto Maria botala vraiment et ça kitoko pona boy ezalaka te vraiment Moussou Binteki boyoka jeune oyo interview. Merci, nous avons ma chaîne qui travaille. Idéologie pénale, jeunesse à l'élo, ça pour travail. Ça travaille pour développer. Nous avons ma chaîne qui travaille. Ça salon et ça la bien. La vie à Moutou, ce qui salité ça permet na yo, ça bon zambété, ça des diable. Donc zambé n'a rien soin. Nous avons pour travailler mais n'a pas point été ba gouvernement ya l'élo. Pour checker Mbopé to esui ka likolo kuna et continue en jibité. Ça m'a bien. Donc on a le gouvernement de la ville, donc il faut la ville il faut vérifier la coigne les salités. Les types de l'Angila, tout le monde a pas raté. Maintenant que toi, on a maillé les mots bouillés, donc on a besoin de le travailler. Merci. Oui, papa Jantiningo Vilayo ne mokonzi ya ville ya Congo ya Kinshasa mobimba tala ba jeune oyo Mazumbu ba ko sala musala bango bénévolant to sengi na gouvernement na so congolais ba o ba o mona makambo yo bo soutenir bango et ça la kapena bien comme na ba jeune oyo bénévolant sans appui sans bongo moko boya bit lucratif ezate mais ba sala musala mo kitoko. Oui, et ça là sous bien comme on a jeune oyo to stengi na ba président ba quartier na ba chef de quartier batala ka musala oyo ingénieur Seda Mampuya tala ka makambo ko sala makitoko vraiment bana Luanda Gigi Sodi na Winda Shikwanta botala makambo et ça là ka vraiment bien Njili Shai Mbengi ba téléphone belé et ça là ka vraiment bien comme on a biloka boye kitoko vraiment. Oui, Richard Luemba Yametiol, yoni ya baleki aimé Luemba, mais botala makambo ko salama vraiment participer mawa na makambo ya Sony. Oui, la reine d'Ingambote, maman Banebele, moi c'est à Pembe, tala makambo ko salama, eza bien pesa pasi. Ta loko la jeune ako simba la maboko vraiment souci pe mawa biloka boye. Eza pasi comme on a boye, B7 eza ba John Joe, eza ba président elela, ya ba jeune pe ba diata mais bota makambo yo, eza pena pasi boye na maboko, soni pe souci comme on a biloka boye. Pona lelo mawa to vraiment, eza pasi. Zizi Makengo, tala ba leki na yo ko ba osala musala. Botala bango eza bien comme on a biloko aboye to sengi na bino ba ya B7 bozwa bango en charge bo soutenir bango na ba bot na ba nyoso o ba sala misala ta ba rato bo somela bango et ko sala vraiment bien makasi jili kia Congo Zulu Madongo Zulu beton na beton yo makambo tala awa vraiment eza pasi pona boye pona ngai na lele na kiyanzi ange marma keremanya. Merci na banso bolanda ki magazine na bino njile tumba oyo pesa makina Serge Bolo na bandi ko pesa mbote na balandi banso balanda ka njile tumba Serge Tom na Paris la di Santiago Richard Luemba Yametiol Madongo Zulu béton na béton la reine d'Ingambote et pourquoi pas les amis de Luanda Gigi Sodi Shai Mbengi mbote na bino pourquoi pas ba banso oyo balanda ngai bino banso mbote na bino ingénieur Luo Jude Oasimba ki machine na yebiki pour la lelo to sukiawa Lobby